patiengo atakundi mapatinetego oyo patiengo moindo atana patiengo atakundi mapatinetego oyo patiengo Matondo bandeko balandi ya émission bayindo bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bakolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission bayindo bolamuka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwa ntango moindo aze kotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvetoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina nesongi ya nzila fumukusu kia mbunzala mpanda na ngola bayei lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza pe banganga ngunza kati na religion africaine vuvamu walongo fumu kimbangu bayei lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bolamuka tomezeni koloba biso liboso na bino toyaka be na tina ya koya kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato benga na ino bandeko baze kosala mosala njonga njinga oyo aze koloba mbisi oyo aze kokolopa ndako oyo aze kobeta lisano ya mbese boyebisa bango ndeko ndombele ayei kolamusa baindo bopese biso ata minite zomi soko maye tokoloba wa elongobani te esepelisi bino te bokoki kozongela misala na bino kasi tokolikia bokotelema na quelque chose yango nde ntina na esongi ya nzela bayei na eleko ye mpo baindo bazwa mayelo mpe bwanya mpo baindo bazonga na bokambemi sembo ya tata akeli likolo na se lelo biso ntango tozali kobongisa manaka mabiso tokanisaki kolobela Afrique poubelle de l'Europe wana tozalaki komilengela ndenge mosala ngo yalaka tolobela Afrique poubelle de l'Europe. Curieusement tokwei na video ya Maître Gims oyo azali koloba ndenge nini le milliardaire américain Bill Gates abengaki ye pour faire accepter vaccin na République démocratique ya Congo. Est-ce que vous savez pourquoi va utiliser Maître Gims? Pourquoi Bill Gates abengaka Maître Gims? Grande star. Ayebaki soko ba utilisaki Maître Gims, soko vaccin et betamaka à 70%. Ndenge baluka ki ba utiliser Maître Gims, c'est que vaccin wana ekokenda à 99%. Nabalisi yango na masolo ngai na ngaki na solola na bino bandeko balandi. Afrique poubelle de l'Europe. Na bamanaka yeleki totalisa pe tolakisa bino na vuva mu télévision ndenge nini ba ekunde ba fulu ba poubelle etondi na mikili ya poto en Europe bien sûr ba zangi bongo esika ba calculer s'il faut ba recycler bo soto wana ba tali dépense ba estimer coût ba moni est préférable ba ya ko boaka be kunde na bango fulu na bango na Afrique. Ils ont négocié avec quelques pays d'Afrique, bien sûr. Entre autres, Sénégal, Bamboke Zemwa Mike Tokosisa Kotanga Wate.
bayei na paquebo masuwa ba conteneur de conteneur et ali aide alimentaire au te et ali effort de guerre au te et ali baye ko installer base militaire au te mais baye ko bwaka fulu na bango ba déchet mais ata soko tozwi na ino na lolenge wana te mais déjà Europe bwaka ka ikunde na yango wana na felika d'une manière ou d'une autre. Le phénomène bilokos. Phénomène bilokos. Mais ali koya ko bwaka bosoto ya Europe aussi na felika. Bande ko balandi torobaka bolanda kabiso sans tendance et sans parti pris. Bato bali na molimo ya ko rejeter makambo en bloc. Ah wana nani fumukusu wana bolanda ka papa ote abungisa ka bato. C'est ce qui se dit. Ah, wana fumukusu antichrist, wana fumukusu raciste. Bolobaka yonso sans pour autant vous accepter réalité que fumukusu ndeko na bino moindo. Ba ponami na tata keli likolo na se po baya ko zongisa bino na nzila na matambe ya walongo fumuki mbangu. Bango nde tolobi bakobi misala ya 1921. 1921 a dit Moussa Nini. 1921, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tango ya bonsomi ya baindo. Tango ya kolongwa na bokambemi ya munguna kozonga na matambe ya tata keli likolona. Walongo fumuki mbangu gbagba. Oye kotambusa biso tina se anotoma ya tata keli likolona. Bakei batiki bilaka. Loposo pembe to munguna ba permettre ki taske mosala esala mabo elongo bani. Bakei batiki bilaka. Na madimba ne mai ya peto ekobima. Esengi na motangisi baya bango moko bakozala na kati ya motangisi wana. Voilà. Bilaka etikali. Nesonga nzila babandi mosala. Tolimbolaka wa. Bandongwani na ba pasteur ya baindo bien sûr oyo kaka bango bazali kolukela bolamu bandongwani na ba islamisé ya baindo toujours oyo kaka bango nesonga nzila bazali kolukela bolamu bandongwani na ba homme de science ya baindo toujours oyo bango nesonga nzila bazali kolukela bolamu bandongwani na bakushe yonso. Mais tokolikia totilaka bino ba parcours tozalaka na RTKM radio boyoka ba pasteur baya bakokate bazala incapable ya kolakisa même grandeur ya mokanda oyo batiaka na salipeka tolekaki na canal Kun na Zoom vers 2007-2006 bomona ba tendance yonso ya tomona banzambe mosusu bato mosusu baleka na émission Zoom fumuki mbango alata liputa wana bango te bango bayebi fumuki mbango alata ba veste na cravate bakoyana ba photo na bambula soko mibale tosalaki pa ya pasteur Viking Tseka topesi bango mbote en passant batikala koya kolakisa bato fumuki mbango ya veste cravate ba tendance yonso ya église kumbangiste pe tindaka bilenge na bango donc mosu bakombo tokotanga te me babilili bizi nesonga nzila bandongwani bato wana yonso bayaka suka nango batunaka nesonga nzila motuna moko papa sika watosala nini wana na limoleli bino eze biloko oyo telelo eze na bilili bakoya doba babandi na kodonda bolanda ba islamisé wana tokei na RL TV mokolango kutu bango bakoka na bango ko défendre Coran te islam te ba défenda Yahweh et la Bible mena suka nango yonso batunaka na songia nzila sikawa to sala nini awa bino bolobi boye sikawa to sala nini esika biso tozalaka nde tobaki ngeta eze motuna oyo bakotunaka be na molakisi role ya nesongi ya nzela tozalaka na TKM médecin ye kodéfendre na plateau
bana oyo bazali kobotama te na 6 mois bamelisa bana wana mai te nesongi ya nzela bacontrat médecin wana en direct mpo ya kolakisa bango ndenge kaka bapekisi bana babebe babotami bamela mai te cerveau na bango ekosouffrir na malnutrition tolobela yango ndenge wana croissance ya cerveau ya bana ekozala lisusu malonga te mpo mai nde eze conducteur ya oxygène na nzoto e libele ya mama eyalaka moto yango bokonstataka soko bebe azali komela souvent batranspiraka ntango yonso motema epelaka to eshofaka esengaka refroidisseur yango wana mayele ya tata oyo vraiment nesongi ya nzela fumuku refroidisseur ekitisaka oki motema ya mwana médecin kei de gauche à droite azonga boye azali kodefendre oyo loposo pembe atangisa ye Afrique poubelle de l'Europe bolanda biso boalima bolanda biso malembe soko boali na basuggestion soko boali na mituna bokomela biso na banimero yeze affiché na se habitando nesongi nzela babandi kodemontre rôle ya mai bilema yonso ya nzoto suka te suka mingi cerveau azali na poso ya oxygène oxygène wana ekouta kaka na mai médecin kei koloba na nesongi ya nzela alobi me na libele ya mama miliki wana ezali mpe mai nesongi ya nzela baseki batuni lisusu munganga wana bobi me n'est-ce pas ntango oliaka bilei na ndako mama bongiseli yo bilei ezalaka na supu to yaka na supu te oh mais bien sûr yaka na supu bongo supu wana eza nini o mai bongo sikawa mai oyo batilaka yo na karafe soko na verre eyaka po nini oki monganga atikali gazi gombe atikali bouche be ndenge bino bayilo poto bokolobaka nesongi ya nzela balobi bazali kolimbola non mpona koetufe misala ya bato mais mpona korendre bayindo conscient batindi bamoustiqueur imprégné d'insecticide tala bacondition botia na savon te soko na détergent te bosokola na savon ya mbuma bokausa na moi te bokenda kokausa na se ya banzete me nesongi nzela bamemi biso na mayele na bolamusi makanisi ya bato moustiqueur na yango moko moustiqueur toyebaki yango eloko ekoampeshaka moustiqueur mais pourquoi baye kobakisa yango lisusu ekoma imprégné d'insecticide mpo insecticide mpe na mopanzi nango eze mpe kaka anti insecte entre autres moustiques mais mpo nini ezala moustiqueur ezala lisusu imprégné d'insecticide te mayele moko ebombami wana tobandi kodevelope bandeko bolandaka biso sans tendance et sans parti pris na manaka eleki awa totunaka loposo pembe aboma biso 2 millions de Congolais oyo tozali kosala moitié à cette époque ayoka biso mawa te loposo pembe asali ebola epai na ye aye komeka yango na Afrika ayoki biso mawa te loposo pembe asalaka mandoki na ye champ d'expérimentation Afrika ayoki biso mawa te mondele azali koentretenir barébellion na bapays ya Afrika ayokaka biso mawa te loposo pembe azali koassassine badirigeant africain oyo bazali na désaccord na ye ayokaka mawa te boni soko palu oyo tolobi malaria ekotungisa biso
boliki penza ete loposo pemba lati souci wana akela vaccin atia autant de milliards pour la vaccination il y a fallu pour éradiquer palu ayebi que soko ngungi azete tokwala na malaria te na esika soko bazé na souci na biso entre parenthèses mpo nini te baya to assainir environnement pour insectes nuisibles pour bangungi palu et disparaître mais à mobiliser autant de milliards de dollars pour ya kopesa biso gratuitement ba moustiqueur to yebi ke loposo pemba salaka rien pour rien bato wana basalaka rien pour rien ba minere na biso kutu balingi te to gérer bomengo na biso mabele na biso balingi te to contrôler pétrole na biso na mwanda to tanga kutu te na ya mabele na ya océan to yeba kutu te ba exploitaka combien de barils le jour to fanda likolo ya mabele balongola biso bakolo mabele na biso boni toko fanda biso na ba dirigeant biso na ba homme de science biso na ba homme religieux to ba homme spirituel toze ko accepter na 21e siècle malgré ba documentaire malgré biloko yonso oyo sie bimi na mokili lelo to accepter que loposo pembe azalaka na bolingo na biso ngana meseni koloba soko bileli bize na linga kotia bize te soko toze ko beta nkota yoko na bandeko bazeno toni ya Rogi ba balancele biso élément ya maître Gims bongo toko zonga wana ndako ya mosala to sombitini ya makanisi to tunana na ino nangai na bino nini to uti koyoka tolanda. T'es bilingue, tu parles anglais? Non, mais je me débrouille bien. Okay. Je me débrouille bien. Tu me lâches avec n'importe qui. J'étais avec Bill Gates la dernière fois. Genre Bill Gates. Ouais, normal. Bill Gates. Bill C'est vrai? Gates, ouais, ça parlait normal. Mais non. Je te jure. Non, mais t'as dans pas vu quel- la vidéo? J'étais avec Ah Bill non. Gates. Mais dans quel cadre? En fait, il m'a invité. Arrête de dire que tout le monde t'invite, c'est pas possible. Bill Gates t'a invité. C'est fou, hein. Parfois, je veux pas dire les choses parce que Bah, ça tu les fait as dit. prétentieux ou quoi. Ouais. Mais je t'assure que Bill Gates Il t'a invité. m'a invité Mais dans au quel Georges V. J'étais à Marrakech, il m'a envoyé un jet privé. Bill Gates. fucking Gates. Il m'a invité. Mais pour quelle raison? T'étais en Je contact avec lui? je t'explique. Je n'étais pas en contact avec lui. Tu sais, lui, il est dans les bails de la santé maintenant. Ouais. Donc, il m'appelle. Moi, au début, je pense que c'est une blague. Et donc, il m'appelle pas en direct. Il passe par... si tu veux, il est implanté partout. Il a des associations partout, en Afrique. Il a des groupes, etc. Donc, c'est un groupe du Congo qui m'appelle. Le groupe de la fondation Bill and Melinda Gates. Ok. Donc là, maintenant, il veut éliminer le DT polio. Il veut vacciner tout le monde au Congo. Il t'a appelé pour ça? Donc, il lui faut une tête de gondole. Il lui faut Non. une égérie. Incroyable. Donc, M. Gates m'envoie un jet. Donc, j'arrive au Georges V. Moi, je crois que c'est une blague. Jusqu'à ce que le jet soit sur le tarmac à Marrakech, je comprends que c'est sérieux. Je rentre dans le jet, tout ça. C'était un jet de fou ou c'était le jet que tu Jet prends de toi? fou, un 16 places. De Ouais, toi. Non, toi, tu prends ça? je prends parfois, ça m'arrive, tu vois pas. Parfois, d'accord. Bref, un 16 places, je suis tout seul dedans, j'arrive. Ça me Là, c'était dépose quelle à tenue? Paname. C'était quelle tenue là? Que Tu vois t'avais pas. adopté pour Non, aujourd'hui? là, j'étais tranquille. T'arrives pas en short comme ça? Non, j'étais pas en Ouais, short. tu le respectes, Bill Gates. Ouais, je J'étais... te remercie. Bon, il faisait froid déjà, c'est la période, tu vois. J'arrive, Georges V, boum, on m'indique la direction. Je marche, j'arrive vers une salle de réception de l'hôtel que je connaissais pas, alors que l'hôtel, je le connais. Bah, je dis, mec, FBI, CIA, Men in Black. Je dis, mec, vraiment, tu vois, dans Jason En Bourne, place, dans ouais. New York Unité Spéciale, t'as capté ou pas? Bien sûr. Ils sont là, ils sont montrés comme ça. Games LR, Gims LR. Bien Là-bas, sûr. j'ai Bien capté sûr, Gims LR. Moi Gims aussi, j'ai LR. capté. Elle là. Il dit, ok, je capte l'anglais. Là, j'ai capté, je Direct, captais l'anglais. t'es bilingue, Avec la ok. CIA, j'ai capté. Ok, Bref, j'ai compris. la porte, elle s'ouvre. Là, t'es toujours tout seul en ce moment. Là, je suis tout seul. Mais la t'es- porte, elle t'as s'ouvre. ramené Dès personne. que le mec de la CIA dit Gims LR, la porte, elle s'ouvre. Lumière. Je vois maintenant une table ronde. Je vois un bouc comme ça, un mec au loin posé comme un pose charisme. Kawaf. Tu sais qui? Une dame à côté debout, comment on dirait Jeanne d'Arc. T'as comme en fait une scène de
Franc-maçon, t'as capté ou pas? Vraiment. Dinguerie. Très sombre. J'ai vécu la scène, je suis rentré comme ça, j'ai dit c'est quoi ça? Lumière dans ma gueule. Je vais les poser comme à cette table ronde. Tes mains, la table en marque bizarre avec de l'or, des trucs. C'est-à-dire, il a ramené lui-même la table de, je sais pas d'où il l'a ramené. Là, tu te situes un peu ou pas du tout? Maintenant, Bill Gates, il se lève. Ah, Ralenti, vraiment une scène au ralenti. Gims Allah. Gims LR. Il arrive vers moi, il me serre la main. Non. Je lui serre la main, ça s'assoit, tac, machin, et s'assoit. Là, tu genre tout est normal ou tu. Là, je comprends que, Que t'es en train de briller, ouais. ok, je suis avec Bill Gates, on est en train de départ. Je suis avec Bill Gates. T'as fait la même chose là quand t'es rentré ici? Bill Gates, c'est le milliardaire, on le connaît depuis la CM2, je connais Bill Quand t'es Gates. rentré dans la voiture, t'as fait la même chose? Avec toi? Ouais. Donc, tac, j'arrive, bam, 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 Gate, bam, tête de triangle, tac, il arrive. Serre la main, commence à me raconter le projet, En quelle langue? en anglais. Là, tu comprends. Mais Rien. il oublie que je comprends l'anglais, mais tranquille. Ouais. Il commence à parler comme, tu vois, TV5, tu sais, Ouais, des bien sûr, trucs, bien des informations carrées, là. BBC, tout ça. Congo, DRC, whatever, if I speak, but I don't think. Non, moi, je suis là, je commence, 1 heure, il parle. Je peux pas le couper, c'est Gate. Je peux Ah ouais, pas le tu peux pas, couper. tu peux pas. Tu fais semblant de Je peux comprendre. pas le couper, je fais Tu fais semblant de semblant. comprendre. Je comprends que les mots-clés, tu vois. Africa, Congo, Gims. DRC, Gims, Poli, tu vois, bah, cash, je vois, tu vois, je comprends dollar, t'as compris, je comprends le zingué, l'oseille. Ah, ok, il parle d'oseille, t'as compris. Maintenant, toi, que ça s'arrête, bon, il y a la traductrice à côté, elle traduit un petit peu quand même. Un petit peu. Et donc, je lui parle aussi, etc., etc., etc. Et je comprends que là, il veut m'utiliser pour vacciner une full-up de monde au Congo. Mais c'est sérieux Ah quand non, même. mais c'est sérieux. Mais maintenant, je sais qu'il a des casseroles de fou, t'as capté ou pas? Ça me parle de l'affaire Epstein, ça me parle de je sais pas quoi. Je dis, c'est quoi le délire? À la base, moi, je suis dans une hype. Je viens serrer la main main. du gars de Microsoft, le gars qui nous a branché avec Internet, bordel de merde. T'as capté ou pas? Pour moi, je suis dans celle-là. Et là, le piège se referme. Lui me ramène dans vaccin, machin, Congo. J'ai vu les ténèbres. C'est vrai. J'ai vu Vraiment. les ténèbres devant moi. J'ai posté la photo avec lui. Il fallait voir les commentaires en dessous. Mais attends, mais Ah, ça Tu dis- mais tu t'y attendais ou pas? Non, je m'attendais pas. Je savais qu'il était en mode casserole et tout, mais en vérité, j'ai Pas vu autant. d'autres articles qui sont sortis. Il a fait telle expérience là-bas. Je sais pas si c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais t'as compris. Moi, je suis déjà dans des polémiques, tu vois ou pas? Oui, ça Je suis suffisait. direct, j'ai des égyptologues qui m'envoient des menaces de mort. Des en rajoute. égyptologues. Ne dis pas que Ramsès était blanc, était noir. Des égyptologues, je suis en guerre avec des égyptologues. Tu t'en des- fous de tout ça ou ça te touche un peu? Non, ça me touche pas, je m'en fous. En fait, Vraiment. je t'ai dit, je suis en embrouille avec des égyptologues. C'est des vrais clashs. Ça, c'est des clashs qui m'intéressent. Ça veut dire qu'un égyptologue, il est là au bas de chez WAM, fait cas. On est en train de parler de Ramsès. Non, vraiment Dis-moi, bien sûr. De bagarre avec des égyptologues au bas de chez moi. C'est fou, ils ont pas apprécié du tout l'histoire de l'électricité, tout ça. Donc, là, maintenant, ça me rajoute un truc de Bill Gates. Je dis non. Donc là, Je dis l'équipe, franchement, Faut qu'on je s'arrête. peux pas faire ça. Je suis fatigué. Tu vois pas. Maintenant, ils reviennent à la charge. Comment? C'est dur à parenter. Non, mais t'as. Ça veut dire que. Argent? Je peux même pas te dire. Je peux pas vous dire. Je peux pas dire la somme. C'est vrai? Non, je peux pas dire. C'est indécent. Genre. Et c'est ce beaucoup. que je craignais. Je craignais pour ma foi. En fait, je craignais pour mon salut. Je dis, est-ce que là, l'oseille va m'acheter au détriment de toute une nation? Et non. Je veux dire, c'était une bagarre. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai bien compris. Au final, on est là dans la voiture, dans la Range Rover. Et il y a personne qui est vacciné. Personne n'est vacciné Incroyable. au Congo. Et comment tu te sortis de ce piège? Comment t'as refusé? Franchement, c'est l'aide divin. Non, mais t'as dit quoi? C'est l'aide T'as bien dit divin. un truc à un moment donné. C'est l'aide divin. Bah, j'ai dû refuser, oui. Mais t'as dit quoi les mots? Normalement, je devais être à Seattle, le jet, il était encore là en train de m'attendre. Le moteur est tourné à tout patate à Marrakech. Et genre, il a mal pris ou pas? Écoute, je pense qu'il a mal pris. Il a mal pris, il a mal pris un peu. Un peu. Il a mal pris. Il te parle plus là. T'es en embrouille avec. En fait, t'es en On est embrouille en avec Bill clash, Gates. ouais, gros clash avec Bill. Incroyable. Ouais, clash avec Bill. Ah, le rêve. Clash avec Bill. batindeli maître Gims jet privé et pas il y a le milliardaire Colon Microsoft milliardaire américain mikolo eleki bolandaki Bill Gates azalaki s'inquiéter pour la popularité ya baindo baze kobanga balobi te na 2030 Afrique akosala surplus to surnombre ya bahabitants esengi na ye Bill Gates asala vaccin po asilisa akitisa kozala ya baindo nombre ya baafricain noir bolandi maître Gims ndenge alobi luxe oyo akuti
ntango akeye epai ya Bill Gates luxe oyo akuti me botala eloko bapropose aya kofaire accepter vaccin na République démocratique ya Congo. Bandeko balandi ba homme spirituel o ba soi-disant. Bino bato tele lo boze ko tuntuka. Bino bato tele lo boze ko kangana no ba démon ya célibat. Bino tele lo boze ko kanga message ya christianisme en fait elibe ko nganga pamba pamba. Bomona kaka ba démon ba mama bato ya quartier bandoki. Bomona kaka ba tata ya bato surtout soko ba mama yo moi ko kelele eli moi mapute sie nzuruki donc bangonde ba démon bangonde ba vrai bandoki. Bangonde bazangi tina donc le sambo na bino e monaka kaka bandoki. Mais to du mettre Gims bino ba soi-disant ba christianiser. Mais bino bo taxaka tendance ya musique wana. Bo benga yango soko musique soko profane. Bo benga yango musique ya diabulu. Musique mondaine. Musique moko oyo nzamba yebi bango te, c'est-à-dire ndenge maître Gims alaka wana ndenge betaka musique na ye wana le bon Dieu ne lui connaît pas. Mais to bandi sika wako sombitini ya makanisi bino na ngai. Soko ezalaki musicien mosusu. Même ba soi-disant ba musicien chrétien. Bill Gates atindela ye jet privé. Alobi confort na kati comme pas possible. Bill Gates ayamba na résidence. Na ye Bill Gates. Le milliardaire et belé basé aux États-Unis dans le moto yangote. Alinga qui a payé combien de millions de dollars? Mais a rejeté yango au nom ya makila pe à l'opposo. Nako gagné ba millions te pour na kenda ko sala mabe na bandeko na ngai. Soko ezalaki yo. Soko ezalaki ba homme ya chemise cravate. Ba homme politique. Oyo batala kaka intérêt égoïste. Maître Gims lelo alobi. Mais est-ce que zali documentaire à liboso oyo ezali ko certifier que ba bomaka biso na nzela ya ba vaccin. Est-ce que yali documentaire ya liboso et yali ko certifier que le poso pemba lukaka extermination ya race noire? Non. Koloba boyete soko lobi boye bato ya soi-disant mayele bato ya ba capacité bato ya belé ya français ozaka français balambi kaka na 12 heures ye koloba yango na 12 heures 1 minute bako indisposer bato balakisa biso sans l'homme blanc nous sommes nuls. Mais ba propos ya Bill Gates ya ko kitisa population africaine. Tout le monde a yebi yango tolanda ki yango na bitano. Nafandi na zeko landa France 24. Balobi il faut ba mobiliser plus de 3 milliards pour un vaccin accéléré pour l'Afrique. Bandeko balandi, hommes politiques, organes de décision, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ozali mokonzi po bakonza mibali. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Union européenne, l'Oposo Pembe, Basangisa, plus de 3 milliards de dollars pour un vaccin accéléré. Mais guerre nabiso ya Est. Plus de 12 millions de morts. Pratiquement population à Congo-Brazza. Vous consultez ba téléphone na bino, na ba Google. Il y a combien de pays dans ce monde où il y a moins de 12 millions d'habitants?
Mais biso baboma biso plus de 12 millions. On allait alors on dirait tanga makali soute. Ba femme violée. Les enfants violés. Nos mémés violés. Et nos pépés aussi violés, bien sûr. Ou on a communauté internationale, ou on a Union européenne basée, bouche, basée, na kadna na munoko. Bakoki kolobate. Mais bafandi, basangisa. Plus de 3 milliards de dollars pour un vaccin accéléré. Pour balingi biso mingi. Pour baser na souci na biso mingi. To po nini. To mituna mutuna. Message ya lobiko ya baindo eze ko rendre bato ba conscient. To bandana eno kotuna mutuna te. Motabomi baboti na yo. Akangela bango soko na ndako. Ati essence ati moto. Bino boalaki te boye bokuti ba parents na bino bajiki. Voisin en distance azali ko souffler bino na litoi. Alobi intel nde motasali ba parents na bino ndenge wana. Mais lokola bozena na ba preuve te nganga te akoki akima bozila ngana fournir bino pona filmaki ye mwa image. Bozali komona lisusu ye voisin yango oyo bino bauti koyebisa bino ke ye motati moto na ndako ya baboti na bino. Ayela bino bilia. Ayela bino lisungi. Bo accepter. Na confiance nini. Soko alingaki baboti na bino te boni alinga bino. Laurent Yeze Kolobango bo liboso ya bandeko na ye na vaccin ya polio nde bokotisa sida na Afrique. Bandeko balandi to yebite. Boni bayindo bazé ko demeurer ben conscient jusqu'à ce message ya kolamusa makanisi ya bato yei te. Mala mon église baloba na yo démon ya célibat, démon ya pauvreté, bako sabino soko shiraka la bondo pakala mala parler en langue. Quelle langue? Ba théâtre de mauvais goût. Et si ka bazé ko maniganse, mo pandi bazé ko kana. Ba silisa moindo. Ba exterminer race noire. Pour le posopembe, il faut posséder na mabele na biso. Azwa possession ya mabele ya Felika. Mais homme de science, mpongi. Homme politique, mpongi. Homme spirituel, yekutu désorienté. Désorienté. Message ya le 2 juillet na songanzi la balobi yango. Mais basé comme Melissa Bato, bazui fumo bimba ya 1000 litres. Bati yango eloko moko soko 3 matanga ya colorant moko epesi couleur moko boye bakomi yango jus au vrai goût d'orange bazui poso ya lilala etela makasi ngwa ba photographier bati ba filtre bati na notice libanga moko ya moke bati boye elekisi yango sukali jus bazé comme Melissa Bato et ça passe toalina aner Toalina OCC, organe censé à protéger le peuple congolais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tosengi bino na ino bolimbisi. Po nini te boko zonga na conscience. Po nini te boko zonga na conscience. Maître Gim Saze Kolobango. Vous avez senti azo ko comprendre te. Bon, lokola ba contrôler ka bango, azo ko bango na langage codé. Mais Bill Gates atinda jet privé et a kozwa Maître Gims. Et pas inaye, ten États-Unis. Ba garde na Motorola. Maître Gims a commis. Bill Gates déjà fandaga azo ko zilaye. Est-ce que vous savez comprendre? A bengi Maître Gims c'était pour la bonne musique,
Maître Gims abetaka. Ma bengi Maître Gims. Pour aligner se servir na yé pour détruire l'Afrique. Et entre autres, beaucoup landa ba publication, beaucoup consulter internet. Bandeko balandi yango to senga kabino. Internet à la kakate ya kotala bolumbu. Ya ba sex tape te. Pour vaccin on est bandi déjà. Ko parachuter na bamboka mosusu ya Afrika. Mais bayaka nde ko toucher motema ya Afrika, la République démocratique du Congo. Et pas ibilaka ezali, et pas gachote yali. Ministère ya santé, et si ka sécurité ya santé na biso ezwami, na ministère ya santé. Mais tango boze ko mona expatrié ba yakawa basé ko melisa population na bino biloko elongo banité ba maladie otozaki koyoka na mosika oyo bankoko na biso bayebaki te yango lelo komi fléau na Afrika lelo tension kasi courant ya nzoto ya moto eze susu stable te eze mawa tolelaka na kati ya ebale moyembo mona pinzoli na biso eze te courant ya nzoto ya moto eze lisusu stable te bato baka na bagroupe électrogène soko courant emati etumbi soko courant chite makasi etumbi ndenge banzoto ya bato ekomi tension ya nzoto ya bato tension emati tension ekiti biloko ezalaki rare le plus jeune azali kodetenir diabète lelo soko 4 ans nalandaki eloko moko tokovérifie yango na kozonga nango na deuxième émission bana mpe bakomi kobotama na diabète na kozonga na yango na baprécision yonso le temps tozwa lisusu bainformation sur yango muske yango na masolo eleki tolobaki nous n'avons pas des intellectuels finalement bato batangaka mpo nini bato batangaka mpo nini bato wana oyo bazali kokoka kosunga biso te chef de l'état sillonné mpo na guerre d'agression batila biso na est ya république démocratique ya Congo akei kotoke bango baporte bazali kodevie likambo me bato wana soko bafandi bakangisi moustiquaire imprégné d'insecticide batindi na Afrique bato wana bakangisi autant de milliards basala bavaccin mpo batinda na Afrika kolinga biso mingi to kokana biso makasi loko bazali kokoka kosisa biso te mais bolanda na réconciliation et vérité en Afrique du Sud bazali kotia bamétazine na mai pour rendre les Africains stérile. Bolanda Peter Bota. Bolanda Laurent Louis. Na vaccin ya polio. Nde bakotisa sida. Yango pe totunaka. Bino ba ome religieux. Bino bozaki ko prêcher sida maladie ya Nzambe. Sida etumbu ya Nzambe. Mais lelo tango bokomi kolanda ba documentaire lokwa ya boye bandeko ya régie botia nano Laurent Louis botia nano Laurent Louis moi quelques poussières de secondes bongo tozonga kopusa manaka. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Bino sikawa bandeko ba soi-disant ba passe-temps tango yo boteaka bandimi na bino sida etumbu ya Nzambe sida ezali na nkisi te po ezali kaka maladi ya Nzambe apesi mais tango bozali kodécouvrir biloko ya boye bozali kozila nini mpo bochanger enseignement na bino bozali kozila nini mpo bochanger message na bino te toze bayindo toze bayindo conscience yei
Nesongianzi la Fumukusu qui a muzala panda n'angola basé enseigner depuis 2 années. Depuis 2 années. Nulle part Nzambe azale importé. Ba importé les biso Nzambe. Et c'est mawa. Mais nabamanaka mosusu eleka tolo bagate totala na ino Afrika sans christianisme na Afrique avec christianisme. Mais ndenge bino bolobaka ya pas photo. Toko compare te. Afrique sont ba religion importée. Ce qu'on a lobi kaka christianisme na islam et ali importé na bouddhisme. Mais tolobaka mingo ezen en plein. Afrique sans ba religion importée. Yango Afrique y a ba génie, y a ba savant. Yango Afrique y a première grande puissance. Yango Afrique y a berceau de l'humanité. Yango Afrique to tangisaki mokili mobimba o ba Hippocrate ba ki ko tangele pai na biso. Yango Afrique ya os du Shango. Preuve la plus ancienne ya mathématique. Ye pai na biso awo. Yango Afrique eboti géométrie. Yango Afrique ebotaki dessin scientifique. Yango Afrique ebotaki peinture. Yango Afrique ebotaki écriture. Yango Afrique yo ebotaki développement na mokili bref. Sans ba religion importée. Tout voici qu'Afrique avec de religions importées. Esclavagisme, traite négrière, colonisation, moyen de vie limité, Baindo, bref, observateur. Topé sakandaki sa montaze ko beko la bibwele. Alamuki na tongo moko, soko mabata, soko ba pigeon, soko ba kobei na ye, ba kufi mitano. Biso to bokola, na yebi ke moto wana ko koma très mal à l'aise. C'est-à-dire la première des choses, il faut yeba. Nia unda kotaki, mais nia osoka kotia bomi, akomema. Pour il faut aller. Mais na kutika ka bakufi. Nini ndeleki. Motamote mamabe, ayeko kamula ba batananga to basoso nanga kingo, nini. Akobakisa, ba mesure de sécurité. Akoluka bibende, aluki ba soudeur, ba ya ba soudeur, akoluka bakisi, ba mesure de sécurité. Sokwa la mokili susu. Bibole mosusu kufi, incriminé bilia. Nanya zoko pesa bango bilei, bobuka ki wapi, bosomba ki wapi. Bongo na Felika. Bongo na République démocratique ya Congo. Le taux ya mortalité très élevé. Bilenge bakomi kokunda baboti. Et bino ba pasteur, bino ba homme religieux. Boze ko talisa bato ngambo réalité zete. Ba démon. Ba lien. Mais non. Ministère ya santé, responsable to bandeli yango, responsable ya santé ya ba Congolais. Nkisi baze ko tindela biso utili banda. E uti pa ya nani? E uti pa ya moto. A traita biso. A komisaka biso ba esclave. A traita biso ba esclave. Nkisi baze ko tindela biso. Ezeko uta pa ya moto yo. Ateka biso kwa nkoni. Akanga biso singalo kwa ngando.
aboma biso de millions. Nkisi wana bakotinda kabiso eze ko uta wapi? Eutaka pa ya moto ya pansaka. Une extermination ya race noire. Nkisi baze kotindela biso eze ko uta wapi? Pa ya moto ya kataka yo na ngai maboko na colonisation. Nkisi baze kotindela biso eze ko uta wapi? Pa ya moto ya kotisaka ba guerre na Afrika. Poto bomana entre biso. Bankisi baze kotindela biso eutaka wapi? Pa ya moto ya kabola Afrika lokwa gâteau na ye. Lelo angolais abenga congolais ya RDC étranger. Basali epe yonso balingi. Bandeko ya mfua otolo baka Congo Brazza a considéré congolais ya RDC loko l'étranger pe bakosala na ye nyonso balingi. Afrique du Sud amona Camerounais to Nigérien loko l'étranger basala na ye nyonso balingi. Nkisi o biso toza kodondola eze ko uta pa ya moto yo envie ya kamabele na biso yango ata tokufi de millions et de ronjaka yete. Par contre bete ke maboko lorsque tokoki kofanda te ono ya loposo ono ya kiboindo na biso bon mais religieux bon mais de science bon mais politique totala touti wapi tokomi wapi pe toze kokenda wapi totala touti wapi tokomi wapi pe toze kokenda wapi. Afrique, poubelle de l'Europe. Babwa kaka nini? Kaka na biloko sete. Babwa ke la kabiso na bisuka ya dendon. Babwa ke la kabiso na mikadi ya tombola. Babwa ke la kabiso na banki superhumain, expiré. Mituka soke bimi miringa kuna, occasion d'Europe. Ebongi na biso. Mais po bayebi, ezeko dimine moyen de vie, ya bayindo. Et pas na bango de classe. Ba sere biso na eto ya pauvreté. Pour toi accepter du n'importe quoi. Ba dirigeant na biso baze ba mettre te ya mabele na bango. Baze ko ba dirigeant na biso lokola ba gouverneur. Mouzé l'a dit. Mouzé Kabila l'a dit. Ba ambassadeur na bango ba pesaka ba injonction na ba dirigeant africain. Mais ça doit cesser. Bokasi ya président na biso Chilombo, mais na biso population. Soko biso to la musi makanisi. Bango pe bakozwa mikano. Mais na ba instance le président sortant Lelaka n'a même pas na 15 personnes ya kosala na bango. Soko na gina bango ata 7. Bongo lelo fachi. Nano balelite baze ko souffrir nango peut-être intérieurement. Bongo soko pe président fachi bakolela. Tango suba koloba n'a même pas na 5 personnes ya kosala na bango. Bato yoso baze ko poussa na pene ya ba dirigeant, baze ko yate ko compléter vision. Baze ko yate ko tindika vision ya chef de l'État. Mais baze ko ya ko enfoncer, ko ensombrer vision ya chef de l'État. Afrique, poubelle de l'Europe. Baze ko bwaka yonso. Baze ko bwaka yonso. Baye ko bwaka na homosexualité na bango epai na biso. Ministre ya justice asimba yango tala distrait oyo esali nini na mboka homosexualité est-ce que boyebi en plaire nango esika toze ko kenda elona makamuke epikola maka ebele lelo ze kolonama est-ce que boyebi danger nango
na ba jours à venir. Te bato ya ba cravate, chemise ya pembe, bato ya gelonneur, bato ya lopoto, balingi te toloba. Mais non, na sepeli nalandaki kulutu nanga Koffi Olomide. Alobi yango, alobi mais elobi te kaka bato balataka chemise ya pembe, bato balataka cravate, bati veste bango nde bazali na souci ya mboka o te. Moto mosusu akoki kozala na kiloto na ye, polo moko ya bongo na lipapa na ye. Mazali na souci ya mboka oyo koleka. Menga natiaka mai na monoko te. 32 ans. 32 ans de pouvoir, il y a président Mobutu. Équateur et Ali Ndengenin, Lelo. Équateur et Ali Ndengenin. Bota la bombe politique. To bandaka kanaino na ba baleinière o kendaka Équateur. Condition de vie zena ba baleinière. Mais na yebite. Tosé batoté, je pense. Tosé batoté. Comment sika en Équateur? Otia likolo na kwenini. Okenda wapi Gemena, okenda wapi Lisara, okenda Mbandaka, okenda wapi na Équateur. Mbandaka morgue yali. Soko boti koro na bino, il faut besoin charge ya carburant. 60 000, soko 60 dollars par jour. Donc, soko moto, akati, mpema, boluka, moye, botandawana, bokenda kotika. 32 ans de pouvoir. Administration ya mboka ezalaki à 90% les Équatoriens. Baswahili dem, baye basali. Bamboke tikali ndenge nini. Bandeko na biso ya Bandundu, ils étaient là et ils sont là. Grand Bandundu eze ndenge nini. Non, et comme problème mon sous. Lelo bandeko ya Kasai, bazé na bokondi. Kasai eze nini, batisi nini. Bandeko ya Vom Television bazalaki na Kasai. Vie ezali na yebite. Loposo pemba lingaka pe bongo bandako chola. Asali déjà ba documentaire. Il y a bana bazé na malnutrition. Na Kasai. Congo central. Eze nini Congo central bazé na bilei te. Biloko zeko pola na ba fin fond. Nzila malongeze ete. Ba vie médiocre. Mais pour nini te ensemble sika to fanda na ino. Ah, to kanisa ki soko to faire parture ba Congo oyo bako ya bako sala mieux. Ba Congo président Kasavubu de 60 à 65 atonga ta dispensaire te. Atonga ta dispensaire te. Akei président Mobutu a continué à 65. 32 ans de pouvoir. Il a fait maréchal Mobutu. Nayebisi bino soko sione Équateur okoyoka mawa. Okoyoka mawa. Et Baswahili, on fait partie Mobutu. Baswahili pe bakambi. Mais tambola na bamboka. Peut-être Baswahili, moi mouke, bamekaki ko simba ba contraire. Mais rien n'a marché. Ah, elingi koloba nini na lelo bandeko ya Kasai baye eloko ezeko simba te. Kasai eze na nzila te. Soko Kasai ezalaki beni, je ne pense pas bandeko ya Kasai bako yawa bakoma bawewa bako tikala na bango na Kasai. Mais na souci ya koluka bomoi, il se dit peut-être na kenda na Kinshasa na capitale na bunda pona sunga ba parents, na bunda pona sunga famille baleki batanga.
ndeko moko komemaka nga na moto ayebisi nga abi naokaka mawa leki na nga memaka bana ye na plus de 5 km. Bon, moi atika yango na ekole eze te mpo bakoyiba yango. Akendaka na bana ye na etelo, ajongaka na yango na motu, trajet wana, asalaka yango chaque jour. Mais message moko eyei hors du christianisme, hors ya islam, hors ya ba religion importée. Bayebisi bino walongo fumuki mbangu ndazalaki ya biso. Eto lakisa bino ba témoignage. Il y a curé catholique Jean-Marie Vaneup. Alobi, sachez-le sans fumuki mbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Il n'était pas un homme ordinaire. Il était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Ou un curé belge, na mariage à maman Kamampasiko. Il n'était pas un homme ordinaire. Il était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Notre race, la race noire. À continuer, mon laïc. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Boye côté abiso christianisme biblique, mais biso ndeto kumbela abino yango. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Vous tout cas vanampambu vidila. To jonga na esika to bungela, esika to bosana makanisi, esika to bosana mayele, esika to bosana ba valeur. Esika moinda longwaka acteur, to jonga wana, poto to yamba mayele, poto lokota boanya, poto lokota ba valeur perdue. Bande ko balandie moni liso ekotoboloko liso te. Et moni liso ekotoboloko liso te. Vutuka vanampambu vidila. Tolandi christianisme. Mais tolandawa na période à 4 hommes président. Azala qui entouré rien qu'on a ba pasteur. Bon mon a pasteur Donilasi. Alo baka yango a notre voix. Mbongo boni ba pesi bangote. Baze ko yana ba prophétie à lokuta. Ba pesa bango ba $1 million entre bango ba pasteur. Ba comment na niveau ba beta na makofi pour na partage ya misolo. Ba commissi président sortant Kabila Kabange tenasuka ba tourner ye le dos to mona lelo ba pasteur ba ko kenda ko lia misolo kuna lelo ko senga arrestation ya président honoraire. Mais bango wana lelo ba baluki pas président actuel, le président Chilombo. Te basé ko tromper. Ba yebi que ça va quand ça va tourner mal bango bako se retirer. Bande ko balandi toze ko poussa na ko suki sa manaka na biso. Tolinga ki vidéo ya Maître Gims. Moi je pense peut-être ndenge ba congolais to yambaka makambo. Vidéo linga ki e comme viral. Vidéo linga ki sala na ebita la ino na ba réseaux sociaux. Te soke zala ki sex tap. Pasteur moko na ba sentiment na ye amitiki bolumbu. En tout cas boko sentir soko ba youtuber soko ba bengaka bango ndengo wana soko pe ya basi ba youtubers soko pe bango tout ba youtuber je ne sais pas et kozala moto na moto aze ko insérer information wana ya sex tap po moto moko a exposer bolumbu na ye nudité na ye fo mokili mobimba ba mona yango. Mais information ya tina yango Maître Gims alobi il a été invité chez Bill Gates pour accepter qu'on a faire vacciner bateau na République démocratique ya Congo na souci à exterminer ba africain. Bon mais de science, bon mais politique, bon mais religieux. Qu'est-ce que vous en dites?
pour tout yebi que ba service à sécurité ba quoi il peut na vidéo à Maître Gims. Malgré que vous avez calculé, vous avez un langage codé, j'insiste. Pourtant, vous avez un makambo ya Afrique. Vous avez un problème à Zouaka. Tant que vous avez un courant et vous avez en Afrique, ba pharaon bazalaka ba noir, vous avez un malmena kaye. Loko la banga ka ba toucher carrière musicale na ye à l'achat. Mazena na sentiment racial, sentiment panafricaniste wana na kati na ye. Yango boyi to tuni soke zalaki bino ba homme politique bato boyi baka ba 57 millions na mboka oyo population na bino azeko defa lipa ya 200 francs lipa ya 300 francs akimi pe mama ya mapa na pokwa po du 300 francs wana ya kofuta te soke zalaki bino nde Bill Gates atindela jet privé et ya kozwa bino pour proposer bino vaccin wana ko détruire Afrique. Bolinga ki bo rejeter le quoi Maître Gims. Bolinga ki bo refuser offre wana le quoi Maître Gims. Na bino ba musicien soi-disant chrétien. O bo finga ka bango ba musicien ya libanda. Musique profane. Soko zalaki bino Bill Gates atinde la bino jet privé. Te États-Unis Bill Gates ayambio. Un milliardaire américain, yemoka yeko lukayo. Olinga qui a refusé offre wana le roi Maître Gims. C'est pour nini conscience ezeko zonga te na motu ya bato. Pour nini tozeko kokate ko sombitini ya makanisi mpo ya bolamu ya peuple congolais. Ça fait mal. Nesongi nzila bazeko teya. Tango yonso. Tozonga na esika to bungela. Esika to bosana ba valeur, j'insiste. Esika to bosana kozala ya baindo. Loposo pembe, soko bomaka biso de millions. Soko kataka biso maboko. Bakingwa zeko latisa bato mangundu. Explosif. Po koki kosala mosala te. Po la kisi tetutesse. Balambi moindo. Bapesi bandeko baindo balia. Olia, oyebike ona kolia, ndeko nangaki ngandi. Batiye mungu bati ndembi. So ba otia pe tomata mbuma point d'interrogation na yebite. Mais ba obligé bino bolia. Ba obligé bino bolia ndeko na bino. Bo sufri to kabwana po ya mokolo mwalelo. Toko zongaka tango yonso po ya kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato. Matondo na nesongi nzina fumukusu kia muzana mpanda na ngola. Na kosalela kabiso etando ya bwanya pe ya bola musiba indo na pongi. Matondo na bandeko yonso ya grande équipe ya Vuvwa mu télévision. O basungaki biso po bolanda biso bo elongo bani. Biso tolobi kimia ya walongo fumuki mbangu ebila o mabota mabino tokutani mikolo ezeko ya pona manaka esusu. Baindo bola muka. Moino atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Moino atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Yo baby koro bango, ye batingie, na batango.